Mwana wana ya kabiaza mwana Diana. Soko mwana wana komi Diana penda mi pese pa mwana wana bana o regretter parce que wana mwana. Sikoyo soko eza penda ya solo ndenge wana Diana na mwana wana na oyoka solo. Soko inspiration na so utawapi. Mais kasi yango yebisi yo busala na ngai yango wana. Olena zwa ta ya konotonga ka baninga. Ya kubako kokota kama makambo abo kofinga ba mikolo, kofinga ba konzi ya mboka. Non. Mwana ya ofinga bakonzi ya mboka bakonzi na biso ya mboka oza elakela mimabe parce que nyonso yaka na nzambe. Maman camarade na ngai. Maman camarade no zaki en vie? Oui, comme on est malo sombo. Oh, kasi yem tana obeta ba type makambo nga sala ka yete. Yango na lobi no idole na ngeza yete. Pesa. Na beza briefé za mwana ndako azaka na kata groupe. Yo kati ko sala groupe ya kwanga ba tumusu yo yebi ba bana ba kombo. Tuna ngo yebi on totanga komo na bango te. Yo yebi ba msube ya bambula na biso. Lakisanga ba groupe na bango seleka. Asali losako. Aza mu mtamboka ni. Losako za mbota banani. Le mso lobi losako bayanta kanye na nkote. Ozo comprendre. Losako mwasa moninga za mo sina yote. Eza normal. Eza ba proverbe. Yesi kwa loba losako azwa ngomwa. Ngana zaka mama ba pede ba yali mais balandaka nga mo eba sala ndenge ngana sala kate yango mo iba koma ba pede ba ko kate za pasi nzambe pasi moko bana olata liputa kwa mbalote ali moi ye mo ali moi na ega so ki papa kisita so pe papa kisita asaini na yebieta maître pai nangai sali ba sisi me koleki siko kombo yo lobia na tuka na yebina na théâtre sala théâtre. Je dois éviter de faire théâtre. Ta théâtre sur la guitare. Voilà, on est bien. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bon début de la semaine à toutes et à tous. Nous pleurons avec tous ceux qui pleurent. Alors, vous venez de perdre un proche. Nous sommes de cœur avec vous. Aujourd'hui, c'est votre jour d'anniversaire. Alors, joyeux anniversaire. Profite bien de votre jour. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'actualité avec un artiste comédien. Mais avant tout, je vous présente que c'est votre émission Anodé, une émission qui est présentée par votre homme de servante pour la jouabilité dans Katia, chez Nabino Africa Elengi, chez mon patron Mike Lokamba. Alors, un grand merci à vous, mon boss. Merci pour la confiance. Merci pour la fidélité, pourquoi pas. Merci à la grande équipe de cette émission. Alors, nous ensemble pour ouvrir. Alors, des abonnés et les non-abonnés. Alors, pour s'abonner, c'est gratuitement. Alors, je vous dis un grand bonjour et portez-vous bien chez vous. Alors, mon compte à moi déjà, je vous informe que nous venons de perdre un baobab, je dirais de la sorte, au nom de Maître Païvier Mangwaou à Paris. Alors, le lot aux Ndeko. Il est plus qu'un frère chez Maître Paï. Alors, il s'appelle Mbalio Sombo, de son prénom Freddy. Bonjour. Bonjour, Rit. Comment vous allez? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Un peu de regrets? Ah, mais oui, pourquoi pas? C'est mon frère qui est parti. Ok, plus qu'un frère. On a vu Maître Paï Azalaki à dernièrement en 2020 à Bozalaki Nae. Alors, quand moi, je vous dis, nouvelle année, alors qu'est-ce qui s'est passé aussi?
Alors, bon, naza émotionné, bon, et puis, wanaza yanga, ndenge vient na biso vieux beaucoup là-bas yembaka, paix à son âme, mon vieux, alobaka lobi oyaki wanaza yanga, donc oui, batunyo so bazana mawa, bazana ba regret, mais on a naza nango ezalo kwa na zoki, pa biso bangala to lobaka donc yaloka batubi olikonga na oyo yayo. Que oyo soko akiti na aéroport sikoyo mutali boso azobengeza yo ke na komi donc c'est mon ami donc Jacques nga bengaka ye mangwa ute na bengaka ye Jacques ya bengaka ngablo donc oyo tobandi na bomwana na ba âge ba 17 ans 18 ans donc pasi na motema tokozala na ye 2 mois omesika tovandi awa esika toliaki ngani toliaka na ye vous avez dit na shaba na shaba ezali place tokenda kolekisa mwa ngonga tolekisaka mwa ngonga na biso totambolaka na ye partout azali partout nga nazali tozalaka na ye donc nakoki kobima te sa ye akoma olamuki na musi eboni olamuki wi mutu na nga nalamuki ali tokutana rapide na ye tofandi madame na biso asali biso damas na biso tolia awa donc pasi na mutema donc pasi pema na mutema omoni tokomina ba malaise musu tozobela ka omona waboko komo bele estoma banini dikola ko kanisa okanisi na no bayo bakende bele oyo ko bungisa oyo ya yo camarade te me akoma ndeko donc azamu Congo ngade da azamu Congo tozaki ka biso misato donc ninga mongala me na yebi kolobaki Congo tala yebisanga eza nini one komaki nini komaki famille. Donc, tout a 2 mois, on a fait une mission. Kalaté, on a mis en face. On a mais nous a raté, so yoki mbula il faut mettre cri. So yoki mbula. Mais on a mbula moko. So yoki mbula la biso, au taliban ninga la biso msusu, au mona neti ba vie jamais kolonga. Mais biso don biso ba jeune gars on ba jeune papa so me pe ban na biso ne ba komba tata minene mais o mona ka loka ba master po pantalon ngana lati mwana nga mbala olata donc talaka ba tonga ba ndenge ni to vivaka na ndenge te ke ya ki dignité mais écoute nga pina na 5 heures rit ba bengi ngate me ba bengi madame nanga na moi madame nanga terme na mbeto na mije ak solo ni na couloir ngasiko na zo yoka ngomina na wabengela nga mwasi na lero na sala kizuwa bon chérie na nga babengi na lero yo bon na sala kizuwa tepo soko zu eza na bolingote eza su bolingote donc na nga bengeni nga mwasi na lero na 5 na boni boy na yoki lito na nga oh aza kolala bon jana no bongo to yebise sima na oyebise bo benga na sikote na sikolera koti nga mamongo na lobi yebisa ngai nani bo yebise sima hôtel ngambi yebisanga na tele media sikoyo la brutalité et comme ya brita to bimiti na hôtel loko tezana no loko to ina ngani mo fa to mana tongo ko tikanga na hôpital na zayi penza nzo to pe bien te jour ngo donc en hôpital na bango parce que travaille na hôpital ya Kabinda wana o zela o liana no to ke no komela bakisi na baba sa elo manini bongo tsoko to zongo ngabi na mela bakisi ngana na so so hôtel loko so sala ko pasi boyo ka mo pema il faut mela kisi baninga bon c'est bon c'est qu'on a comme mal à l'aise. Na yebi ke menje a bombela nga likam. On bika makila ya yo. C'est ko téléphone na ngeleli. Loko ya zo bomba ya ngeleli. Na yamba boy de Londres. Ya benga nga paka. Mpaka boni nga bien. Ah. Ndeni vieux la muki bien. Nga bi de Londres lobela nga nini. Pour nga ke nga musika. Na santé na sentir loko moko eza bien te. De Londres yeb sangeza nini yango. Abina ngate mutuna utotika biso siko mutuna ngana o Jacques na bamba mana ngana kufa pona mana obenga e téléphone ezole kate comment Jacques azala ka soko to beta ki crime moko boye lero ya biso de mission yo ka yelele alelele ya ka crime na biso ko comprendre ngote pona za so na comédie kaka bonjour ya zongisela ngaka na cri yelele wana donc alamuki on a Paris, on a Koto. Mais na komi riti rien. Na bengi papi Moussoui. Na bengi la Rose Mboyo. On a avant Koufa ou bien déjà Koufi. Té. Nous comprenons té pour nous jouer na téléphone té. Ma malade, maman nzoka aza malade à l'hôpital. Ah,
ngape na yebite na bengi la Rose Mboyo na bengi nani Pomba niko to benga muto Rambo Pomba ya théâtre te mais Pomba Rambo hein Bambo Rambo Bahati mokonzi ya yo ngoyo donc nani na ote biso pe nanu luka toza boye to aka ba confinement yo na to luka to ye ba sone na zo benga mutu na ngai po mutu na ngai to ko sa 2 jours te to sorola te donc eza lokwa lisumu na bengi Thierry po na yebi batu na ye na bengi Thierry Sandala Thierry tout a yebi pete patience kana Londres a yebi te amoli Silvio Weti ngabite na suksaka pas tous pepele yambetolo mobala mame Emily Nzemba on a yebisi na bina zo zo David ngapte ngape na okite tuna papi bazongi singa pas papi mais rien kaka de Londres ndai ko betra ngabino mutu na yo atiki biso akota ko hôpital la bibi na yepe azongi ne bien abengi ngape basololi akomeli penga nzoka ngana mona te tellement na zambaka te nzoka sa komela nga kenga na bimi na ki malade rit na leli lokola mwana muke na kumsaika nzambe bon ye mutapesaka zwi babi makila na zolo ezaki nini virus batwalo ezaki virus non virus te biloba lo bate abelaki maladi asazunga ki na ndako histoire terminée azongi na ye na ndako aye kolia soka ba ndenge na yoki alia ki soko biloko libumu pasi abunda ni mukolongo promotion ne pas nzoto bien te maladi azaman papa wa koti na chambre abunda ni bayo kuta ye akuwe na sebo makila na zolo epa na biso ba biso ba africain ezaki bota donc naloba ndenge wana bon toyebi pete mpo mutu mpe azalaka kuna te biso tolobela kaka oyo tozoyokela kuna ezalaki boye ndenge tomoni mais akufaki nango te soki akufaki na corona nde basi bakunda ekala mais sikoyo azawa bazalaka na morgue omoni ezalaki yango te bilobaloba so oyebi likambo te kolingo loba information oyo oyebi te bilobaloba nde ezosala biso mabe na afrique surtout bato apoto mosusu oyebi likambo te bilobaloba akufi na boye akufi ekomi donc bon c'est bon donc yango wana ezalaki ndenge wana donc à son nom mais président okoyeba amatanga eza ah oui tokutanaka biso baartiste tokutana na mpozo esika biso tobanda histoire biso misato le trio Mangamba oyebi tina Mangamba mangwau ngajaja nana Mangamba tikocha boita ifotanga ngana tangeli oti mangwau ngajaja na muso eza suka suki kakati yango babengaka trio ndenge ezalaka trio Majesty donc Majesty ezalaki nini Mario Jeske na Sinatra trio Dasofa ezalaki Danga Suplex na Fasco bosola na ngajaja po ngajaja zana te tozosolola te ye pas na makambo na ye nanu nayebi te kuna ndenge nini baoprépare tozosolola te en tout cas nga nakosaka ali ya beaucoup na phénomène la dit parce que quand moi je non wana mwana na biso tango makambo matanga ye dimanche na tongo le ya lendi na ba 6h madame nanga zo sanga bina moni Aisha okoko na ba caméra ngabi na caméra Aisha ngana zo lela nanu ye kana ba caméra o banini nzoka phénomène esobe oui aza aye epana na 6h caméra telemi place mwana nanga wana tonton internet ya bani a télémission wana na moni entrée ya la diesobe Aisha mama ka tunnel phénomène na tongo boye pa ya mbali onani habite kolo papa wa kufi omi papa wa kufi kolo na yazala kawa yango na yiko lela na elongo parce que papa na nga bango na tellement na porte na koi donc moi no ko sala ngani ngwa les ayika ifa les alaka yi yango monaka nzambo ya biso ya sala biso to zala wana fa protéger ya batela kai maluba na biso yango to ninga kai mwana malamu aza respect na solo bango te na ko flatter na rien parce que na nini na lobaka yango riti na lobaka ngo de tout mon cœur voilà za mwana oyo soka moni biso po akoma ta place nga na vandi ningo yo aoya ta telema ka kuna tio lobanela di président ayebi abibi ngo bobimisa nga na koza irreconnaissable 6h nana ko bulelo ko wana
aye peut côté na ndako ngana ye ali Aïcha sepela sali mission ya fraîche munguinga na moni yango émission asali ko tozo solo ngana sobe Aïcha bazo zwa image Aïcha tra siko esobe ozwi bulu na mime kolo na ye oya kofi mutasalanga alors tango ya zate yende po bazali ka bango misato ye mutalobaki ngade nga va na otala yamba lobina mina za émotion pour même mukola ko bulango azate eloko esali nga mawa ba comédie bele ya kisasa ba yegola ndibiso na matanga te c'est vrai po ba yebite bango ba jongo lokola ba clan chic choc loinge nde ba ya bakolo na ngonzo ka rien isa ya biso surtout oya kufi aza nzoko awe ya kufi wana aza nzoko aza papa na bango to bimisi yesobe bimisi boni ngana bimisi boni mangwa bimisi boni ngada bimisi boni amote misatu wana biso muto pesa bango elengi ya théâtre bato misatu na mutu basali lelo ba groupe wana surtout epanzana so tali ping pong na bimisi ping pong aza na groupe naye abimisi pomba abimisi ba pomba abimisi ba kui bakoko na ngati na bimisi sundiata na bimisi briefi na bimisi bele misumu ina tanga bakomo na bango te mama ki koso amona nyoso te kasi eza makamuto ke ngolobaka isusu te vraiment oni te donc toza ba oyo ke biso ka biso tozo le kabiso misato ka bana to babungi ba mama baleki na TV bana babungi poni ni biso to lekaki bato balekaki azaki ngada na mango na mbaloso baleki bana babungi ba dongo la biso ba matana ba mir biso to pesa bango elengi alors tango nzoko wana kufi faut que la reconnaissant ba problème ezate ezanzela biso surtout makambo ezoleka bien na pesina merci na ba oyo nyonso bazo contribuer quand ndenge tozolela po mbongo moke tozanga penda kuna po bakunda ye babi le 22 et vous allez vendredi nde ba misanzo to ya le 22 mai donc ba misanzo to ya mettre paille po ba notika na dibulu na 25 ngana yebi na 25 place on na Paris mais na koma kuna oh bon on a commenté président ngala yebi ke bozaka na projet mo bona mettre paille est-ce que na kuto ya Afrique mobimba to ye bango parce que a kufi siko et ko continuer to botiki et on continue nango parce que c'était quoi le projet exact projet to tambola province mobimba et puis na 5 pays Afrique vrai likambo vraiment no mikolo ne to faninga na yo Masaranga José Mundango na Paris na lekinanga ready ba to sala émission bon ba lo ba yambalo bon na ndai bango ba pona projet wana bango fo baya bosa ba on men show to nga to tambola te pièce to chaki déjà batu ba so be bazalaki to chaki do ye na groupe na jogi moi batu nga pe pa na nga na zui batu na chic choc lo ngi to ndo be na pe batu to bendi pe batu so libanda o bazana moi komo to nga il faut lo que ça la force biso nga mte mabe wana te nga ngaka muto surtout à se retrouver parce que to za foyer ba foyer so foyer muninga ezola la nzala yo zolia na yebite soko za ningi nini o yoka bien bana wana ba la nzala ya yo bali akate nga to kaboni ndambu comme ça muto à se retrouver donc c'est ça vrai projet mais koufité mais o koufi za yem ta koufi po bato bazaki na besoin na ye ba mona e kala banga ba ba mona biso susu na ba province to tambola ka kala. Donc ça fait 22 ans, 23 ans, où tu as ngana kenda nanga mais nanga na profiter mingi na ye que batu ba revivre les sous pour bano babota misima ba yeba sous moi mike mettre paité pas ou mais de oui pour poto za cimetière artiste donc songa pe nga ko notika na poto ne na tikala mais na mona ke zaka ne moko mutu na mutu il faut na mboka na pour comprendre oyeba nini ozo sala po nga na za nga politicien te na za na kota ka pe mamba politique te makambu ya nini ya makaona za joueur te na za ka joueur mais ya kanzela na ngate sikoyo na za mutu artiste comédien na tina mana mokili pona sekisaka bato vous comprenez yanga musala yango wana donc na sekisaka bato et non ya kokota maka mususu alo na kokene kovanda na poto te pona salani
Donc le projet continue. Le projet continue, donc ma petite sœur Bayali va aider Toto Chiki Bayali, tous international bazan à Paris, nani petit nanga Toto Monama Hazan à Paris, et puis Elfim Mbaka Hazan à Paris, Malou Bomboka, la Rose, Clarisse Bomboko, moi na na biso Bomboko, moi c'est ya chéri nono, na Bruxelles, Bazali père Basazali, donc bako bunda babito otika ngote, tout ça plus de 15 personnes. Mais n'a regretté pour accueilli vraiment. Donc c'est ça. Oui, il a accueilli paix à son âme. Nous avons un témoignage de Malam, mon maître Paya il fut parmi mes invités. Je dirais ce pas dans le bain dans mon émission. Donc nous avons un témoignage pour moi qui qu'on a maître Paya. Alors il est parti, Dieu nous a donné, il a repris. Donc à Dieu soit rendu la gloire. Alors président Nalingena Tuna, au Salanini, les los aux Alarakaka. Yosi la kangala, aussi la donc comment est la kaka? Ah mais oui, pour koyeba nini ozosala. C'est quoi ton secret? Ah mais secret nanga ngona koyeba nini. Pour mon ngazala musala musute musala ngeza art. Alors il faut na se respecter ngamoko, oyo kangala makamba ba comédien ba nini oyo ga komona ngate. Jamais. Jamais ngaza ka kunate. Ngaso zali kamuna olubala. Donc c'est pas landi bino hein. Alandi mona maile te, mona maile baza na ye vide loin. Oyo kate makamba pamba te bakota bazali baza yaza ya ngalizi kisokolo yenge pena ya biso donc baza wana okuta oyo kena makamba pamba wana te donc baza te balandi biso ba muyombe gauche osoyo kaya margeni ya utila mama donc yangati sikoyo osoyo kaya telema zo finga bat margema ngamuna ya za gareka ya yemo balaba kwani ya mama tanga bazute ezani ko kima kale musuka ba problème oyo. Mais oui, tant que tu as pas problème, tant que tu as auto sala, tout ça le coronavirus, babinga kayaki. Asa imsana et si mangwa kufi, ayen na studio, to yembi ayaki. Abanga papa, mais ngani mbula mokote ya mukolo. Mais abenga papa. OK. Mais aujourd'hui état que Mbiaka et le connu nous reprocher na scène à bino autant on a ba comédien misusu ba comédien des comédiennes et là on nous reproche ça. Yo mo lobi ke ngana sila raté parce que na yebi musala ngo bien. Bana ya lelo ba yebi na musala te. Comment ça? Ebele penda bakoza ba 5 6. Ouais. Ba tumso na yebi te bon. Ka pour internet muto ebimisi ba tumso ba yeba ni kale musuku na ba yebi bango ka kuna me awate. Mais le quoi awa nanu ba confirmer ote oyebante. Donc bana ba oyebelo bo. Awate awa le quoi so ba yebi awate awa ne confirmation. So confirmer awa boto bandimi. Bon musupo bimi osani. Mamba so masala nanu. Nanu akufirma ade mokomboso. Mamba so masala typage loko nazo boya. Evre ojibe mpe nanu baka evre. Na sali bandoki zoba, na sali ba opérette koyeba, na ngana sali théâtre ya musique. Basala te. Ba acteur na biso ebele ba koza 500 acteurs. 40 kam ba bien. C'est comme inspiration nanu sur utabo wapi? Mais kasi ngono yebisi yo busala na ngai yango wana. Olena zwa ta ya konotonga ka baninga. Ya kubako kokota ka makambo abo kofinga ba mikolo, kofinga ba konzi ya mboka. Non. Mwana ya ofinga bakonzi ya mboka bakonzi na biso ya mboka oza elakela mimabe parce que nyonso yaka na nzambe tout esalamaka yaka na nzambe omone lelo yaki awo donc yebaka nzambe ayeba yiki to ozala bamiso babenga nga baya lelo te oyokinga le na osola te na bisi bango boya lobi po etanga makite donc yango wana ngai naza chrétien ngai naza catholique du sang ngai nazalaka boye so nana likambo na oyebisa yo. Balobi les miroirs des oreilles. Polele, c'est un peu bizarre. Polele, pour les kamusu bokolo bango pe la miso batute. So bani kolo bali kambo bokolo bana miso batute okomi ndoki. Polele te. So ko nazala likambo na bengi camarade na yaka. Ngana yo. Tala loko sala ki yangote, tala loko lobi esa yangote, la mais ko bandira ngol sute pona sepela gite. Yona bengi yo ba. Mutu atanga loba oya tanga koma meminga tina mais oyo mona musuka komekala ngata ani lokote omonika na miso bato ani nga batene ba mona poso bimbo bunda bakabola ngasi kona nga bakabola te est-ce que vous comprenez donc ngana ko lobela muninga ningwate ngasi ko sona likambo na oyebisa yo et puis esili nango toka tozo sisa wana to makaboe ritineni sozo ngiselinga te moi je m'en fous moi
riti boni yo zongiseli nonga te ko saka te wana komi problème na ona nzambi na ngai na sila longwe nanga po nga problème na ote comprendre bana yango moi nga na vide nga vide te na za kaka bala mike ba ina za jamais na on pas nini oh na on pas nini nga za nzambi nga on tenga fona lela bana nango nyonso na nyoko amina ko bo o nga na bokoli tu wana fo nga na lela bango tu wana nde c'est bon. Okay. Mais voilà, mesdames et messieurs, je vous avais dit dès le début de cette émission que Maître Pai à Outkoti Kabiso. Alors, la personne que j'ai réussi, Azani Moutoya Sikate, Liboso Yabetan de la Bino Moukia, c'est l'artiste et comédien Mbalio Somboya, Jouaka Mama, Aza Big Mama, Mama Kikoso. Alors, ce plus qu'un frère chez Maître Pai, Vie Mangwaou. Alors, aujourd'hui, nous allons passer de beaux moments avec lui. Mbalio Sombo, et ça, Léon Nengenini, Biso Toyebi, Batupe, Bakolanda Baby, Kebino, Nastandik, Nabino, Basixi, alors ça vous fait comment des fois au moins à l'équipe peut-être à l'équipe une émission pour être franc alors baba propos peut-être ça vous fait comment tant oyo kende ko no akufe ça na makatro mettre pas auto mais moi j'ai vu une émission ya muto à lobby que mettre pas ya sala succès ko le kangate mais andimi mundweri o mundweri za mona ya mettre pas et ça li yondeni ko mona aboyi mettre pas au coup déjà tiki biso non moi. Mon papa, moi, comme un guitariste que je lui connais, à Beta Guidar, à un moment donné, passé à la moitié théâtre. Ce qui papa qui cite, papa qui cite. Asaini. Albini. Bino aussi quand on l'écoute na succès. Il y a ça la succès belé mettre pas et toi tu es parmi, il y a bateau bino l'écoute na succès. Alors quand on m'a qui comme j'ai dit moi dans nos Asana nous nani. Ce que ça libino ni comme on a muta bongo. Ah boya. Asala émission. Oui. Na yebiete. Oui papa qui cite. Bon, pas à côté de Binote. C'est sûr. À lobby. Il y a pauvre Roger. Oui. D'ailleurs, il faut dans respect dans nous Tikibiso. Pauvre Roger, c'est mon ami. À lobby. Maître Pai. Chic choc le yenge. Te Maître Pai. Nangai. Sali basixé mais boleki était. Oh. Bongo na yoka ki musalo bike soko o yango ka te o balobi ke akangisa ngadeda ye yango nde wala ba akangisa ngadeda ana yebiete bongo biso na makambo na biso to o menga na start nga fo baye bangaite nga yebiete alota bolem susu amena ni masanga ni musame ni masanga lo bana il faut comprendre bato ningona po trio mangambe za na banani na ibande na lobai na yo trio mangambe za mangwa unga na mbalo sombo pauvre Roger Mundweri qui est mon ami qui est parti azaki camarade na biso na mbula mais na musala te na musala tokendeki tozui na Vegau ba mi balé na Timothée moko pe Timothée o mina otanga donc bangonde tozaki bayaki nde ko chapwa na chic choc lo yenge o biso to wuti nango na minzoto wela biso misato do bagi bakolo nango te bakolo c'est nous biso misato papi musu témoin ba ngana bimisi ba Jani Versas ngamda jwa Jani Versas na chic choc lo yenge na zui Nicole Kitoko na zui Mulala petit na Mulex na ye ba na apo Firenze ngam na chayeli to yaka na mouvement baze belé ngade da zui ba misu ngazui lisusu ba mosabu akufa pe à son âme na ya na vala na chic choc lo yenge ngam na chance ta muselu kombo ke muselu ngai siko kombo yo lobi na tuka na yebi na théâtre ça théâtre na yebi abeta pe guida wani faut tuna ba vie bombenga ba vie bombenga ba vie Nico ba vie bombenga zali ti abeta ka musique na bandal wani faut tuna soko guitariste biso to ebita biso saka théâtre soko théâtre sur la guitare wana yebi muta manqué 3 wana misato en tout cas je suis désolé na yebi na ngapeta yete na makambo théâtre na yebi kombo wana te yo moko na yebi taza nantili no mwana quartier na bino donc mwana base na bino tenga za mwana barumbuti mais nga mwana ngwaka barumbu fréquenta trop kuna oui yango natangela ki côté pauvre Roger Mundweri yebi na kati atena yebi te OK c'est abanda avana donc pour son buto ye so biso to yebi ye donc akoboya batwana misato te bon lokwa ya boya batwana misato donc dans to yebi na biso yete ayebi pe likambute ayebi na likambute ayebi na likambute alors président Balio Sombonga na yebi que les passés longa na yeba ko trop na président Massasi
lelo où tu es biso que comment oza qui na nouvelle oyenge alors muza oza appelé mon ya président Massassi Chik Loyenge père spirituel sur Loyenge pardon mais oza père spirituel nous a président Massassi non ba père spirituel ba père spirituel oza président Massassi te ada grand frère nga propre tant on a yemi nzoto wela ye na encadré abana encadré nga ba père spirituel ba père spirituel bazala ki ba piegura ba takinga la trio d'Asoufa, les bancs qui sont de remplacer 3 wana. Mais via Zari Nakati, c'est qu'on va bien ici 3 personnes. Tout le monde a joué. On a reconnu ça. Donc il faut que vous sachiez. Si vous avez un loba, à Boïbato, on a un lobby. Alors, on a fait ça, idée comment PD. PDT, ngana zaka mama. Maman. Ba PD ba yali ba. Mais balandaka nga mo ba sala ndenge ngana sala kate, yango mo ba koma ba PD. Ba ko kate za pasi, ba ko kate za pasi. Nzam pasi. Moko bana ola tali puta kwa mbalote. Tezaka apa. Alimwa. Ye mo alimwa na ega. Moko bana ola tali puta. Ouais pesa nga. Nga bongo nzamba pesa ka mutu dona ye. Mais il faut se pela pesa moni suzi na abimina. Una se pela kana bango ebele. Nga ninga siko basala ka deninga bien. Malgré osala lokwa ngate, mais ala tata li puta ngwa denda. Te kitoko ko so mutu asali lokwa nga esa nga bien pena. Voilà na omona na pe minga bien c'est bon. Merci. Na pe mitena bien nzambe merci. Ko lakisinga ba we ba ora place nga un jour pour eza mokili. Ya mokili. Vous comprenez? Eza mokili. Mokili babeta tolote pour eza na mona sensité. Donc mais lokwa na no bazuite. Nga moko maambali oti. Olati kitamba. Maambali. Na ba betana ndenga solo. Moko musu ndenge yo nanu na meka ona no te mokolo yali otuni te. Otuna kaisha kokote azwa yango yawa. En pleine émission. En pleine émission bongo neni yo ko betela ba tout solo ke swaka. Oui, de sexe, ah, omoni yango, ni mamba lu mystique. Alors, on te retrouve avec Epela. On te retrouve avec Epela. Je viens de dire, on a mon featuring, on a bengisi maman Epela. Alors, étant que vieux, donc, au beng ça va comédien, on a mon on a Epela, au beng ça va briefi. La beng ça va briefi, ça mon anda quoi ça na kata go. Mais déjà l'ongwati. Oh, bon, ndebo lingara. Alongwasi là. Yo ki akosi ko na ebiso ko folele. Alongwa ça alongwa aussi là. Muta yebi yelo kwanga zate. Oh. Alongwa akende wapi? Yebisanga akende wapi? Asa groupe na. Pourquoi boko ça? Yo kati ko sala groupe ya kwanga ba musu yo yebi ba bana ba kombo. Tuna ngo yebi on totanga komo na bango te. Yo yebi ba msubi ya bambula na biso. Lakisanga ba groupe na bango seleka. Ovani nyo chemu tuneti koba uti feti na kingasani. Yo sakana ko sala groupe na ngeko 20 ans. OK. Donc faut to fêter mais malgré ba makambo et ba confinement nzamba usunga kaka. Mais oui, to na lobi na yo ko sala groupe za kwanga na madesu te. Asali lo sako. Aza mutamboka ni. Lo sako za mbota banani. Ya bangala. La biso bangala, ba mongo, plus précisément ba mongo. Lo sako, le musu lobi lo sako, ba yantaka nyena nkote. Ozo comprendre? Lo sako moi ça moninga za mo sina yote. C'est normal. C'est un proverbe. Yes quoi lo sako azwa ngwa. Kwa za muzombo. Aziko ngoko saye, akende wa. Mbalo simbo boza ba yaya, boza ba vie, boza ba papa aussi na monde oyo boza na ba comédienne o bo approchaka. Alors est comme la royo lobi bien soko moni problème o benga ka ke non tala botabo. Alors likambo ezo mema na scène comédie et Gabriel asali ba propos ya mabe contre muninga na ndeko na comédienne Diana en disant que Diana lingi mwana mobala. Alors yo eta ke vie o kopi ko benga bango te ke pour 5 bango. Bon, ezama mbonga pena na kota makambo wana te mais tant que ba Diana na ba Gabriel s'il te plaît OK c'est bon Gabriel na Diana ba ça ba leki nanga ba mibale ba ça pena ba petit na biso o pena to laksi bango formation banini na bana jo c'est là ko wana na président sans oublier na posa na te bana forever bana bibisha pesa mon pembote bana forever bibisha voilà na mikili merci vraiment et ça dinga gentil Ritia bosa moi kande bosa la kawana comme ça asomba ta mo essence
Vous serez rendez-vous ça là bana forever Bibisha. Ouais, ça bien. Président Prosper Bokango et puis fondé Yaye na Paris, Yvon Lukoki, na Pesibino Mbote, Bino Granyao, petit nanga Sylvie Niao. Pesa ba noko na Mbote, Bibisha forever toujours colo, songi teli kamona motote, totamula ningona. Moni merci vraiment Rita. Na bien homme colonie la blonde ou bien quoi? Rita, merci. Bon Rita. Bon ici. Pas so bangala Rita. Gabriel na Diana baza bano ya biso. OK. Mwana wana Gabriel abota za mwana ya Diana. OK. Est-ce que vous comprenez? Peut-être ngo gaita. Ya mokiele kete. Na bana moni na ba nzonzingi. Ba yaka na ye. Te abandale ba yaka na ye. Ba yaka na bana mona. Mais na yo ka yo mto ye bisango lobi. Nana bimi na ye. Diana azo déranger moi na mobali quoi. Si qu'on a yebité son mona wana pour Gabriel za bana non azaka na mona mon côté. Ka azana ya mobali na ye bi Gaëtan. Il faut la Gaëtan venir. Asa comme déjà asa comme moi moulai boy. Oui petit moi moi na ba ko mangeable ko. C'est quoi ya biso bi mana nani? Azo bi mana Diana. Wow fuck. Man. C'est que le président Biko la makambona te. Ah makamni na siko kana ko landela makamba Diana. Non, il n'est pas mis dans internet. Gabriel a sofinga le te na yo kaki. Ouais. Mais siko lokola nga makambo mutu bato ekode nga na kota kate. Il faut na yeba source. Alors lokola na yebi boy na obenga Gabriel. Na obenga e. Ponga za sona bengi bango ba ya mbangu. Ba yebo ya bengi wana paka. Mama nanga Jose Mundango mutu na ngebeti mbala moko. Ponya ka clip na yangai. Donc na ninga ba buzo bate. Mwana wana ya Gabiaza mwana Diana. Soko mwana wana komi Diana penda mi pese pa mwana wana. Wana o regretter parce que wana mwana. Mais na limite pona za akite. Ba misupe oza la ba biloba loba. Ba nini est-ce que ba mona ki bango mwasi na mbali. Bon, j'ai mon son maman déjà comme on loba se permettre le bas devant la. Donc mai ninga na pamba te. A lobi devant la caméra. Ben oui, non, le baba ça bien sur internet na mona ki depuis le na YouTube que Gabriel très fâché. Te. Wana za kitoko. Yo mo yebi da ya Gabinda yaka. Mama na ngai. Donc wana za kitoko te. Mais sikoyo soko za pena ya solo ndenge wana Diana na mwana wana na oyoka soni. Diana. Yo mo misisi Valère là. Moi pena pese fotite. Te na olukai que soko za ya solo fatika za mwasi boto boite. Maka musupe za laka, na ya ngoma kambwe, mabala musupe za laka. Moi si pe na mbali azani ke bo za na ngoti. Ya la ngoti kama grave pendate, ezaka ba solo la, eza bien te soko ba petwa na Gaita na oluka pe mwana. Koko ngakuto ye koko. Na bani allez, laisse tomber. Tout ici obe na robisa Diana, eza makam. Pourquoi ba comme na ba TV? Ah, c'est ça aussi les problèmes. Les propres il fallait ba na TV te ba solo la à l'amiable. Toza bandeko toza kasuna bandeko musute bandeko na fisa ka bango biso be ba viena bango ka biso so li kamuse ali bobenga ka ya mbali azawana bobengi ba ilombe ba président masumba yali ya bota likambo bo to ba bengi ezaki beaucoup ba télévision ba nini ya propre matin ça va merci ninga na yoki na obenga bango tant que grand frère. Alors président assiste à rapper na ba problème comme la ka ba comédien ba ya sika donc ba petit non pe kana ko parce qu'il y a l'artiste fâché au outil que juger na ka viol. Alors là, il est en prison, il a fait plus ou moins 5 jours. Il a violé journaliste. Journaliste? Journaliste et internet, ben oui. Journaliste, on a bien fâché depuis le mois de janvier, mais t'as moment où il y a le procès, pardon. D'abord, Bibi a montré dans le mois de janvier, mais il y a le procès dans le mois de mai pour dire qu'il y a droga. Alors, droga, mais droga, je ne pense pas que ça a 2 mois ou 3 mois. Alors, il a été dans la prison, je ne sais pas si c'est dans la prison, mais en prison, ou soit dans le parquet, dans le centre, il y a Kalam. Il a fait 5 jours, mais Moutoua Zaki trop balé, si les président Elombe. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non, on a eu beaucoup de président Elombe, le Zaki, on a eu Azaka. On a la Kabiso, la Kabiso, vraiment. Merci, président Benati Karabisote, Elombe, Sokari, donc maître Nabiso, quoi. Et puis, on a maman, NTPC, surtout. Soka Zaki, qu'on a dit que vous avez parce que Mouto est très intelligent. Maël et moi, Mouké, donc il y a la ndenge wana fâché mwana ngwaza na âge nini we ba violer azaka ba biso
20 ans déjà, donc à 18 ans, quoi, ou 17 ans même pas. Yo, ça n'a pas la combien? Pour nous, bon, c'est que pour viol, c'est la viol, elle doit forcer. On a qui mukolo, te pose na mikuli, so na qui mukolo, na limite que fâché, à kobi mana mwana ya, à kobi mana mwana roko ameje na ngawa na vandi, à que jamais à kondi maté. Mais c'est que déjà na âge na yo déjà boy yo te yo za mangeable. Na kosi. Na yende tiboto sa le bité le roi caméraman na yete to kota na chambre to sali après no lo ba Kevin balo sumba violé nga donc c'est un peu ça. Mais kuna bongo kota ki ndenge nini? Yo kota ki ndenge nini? Ah, ba doga jongo na titi. Ah, baba, bon, ça va. C'est quoi yo esali ndenge nini? Alors, il a quitté, la fille a demandé, il va payer $100,000, bah il a souk à $3,000. $100,000. Facha a payé $100,000. Yemoko facha a 100,000 ango. 100,000 na 3 ango, na 3 ango nano. T'es 3 et mon anaki. T'es comme on a parce que tu as moi bateau ba d'Arabiso. Ah très bien. Yango no to yebisa ka bateau, yango no moninga ba mécène na biso. Oh ba d'Arabiso, nga na komisa ka bango chaque fois. Mais ba balita chamala, auto sala biso ba doa moi, sakaloso, il pesa mais pas bateau nyo sauter. Nzamba pambola honorable adi alita chamala. Wana nga na tanga kina suka. Ah OK. Nga tanga kina. Tenga nani? Tolia bien. On a joué sika kolala. Yo sala ngo ba cher. Kosaka na tenga na sali mbula na nga ba théâtre de riti na sali mbula ebele na théâtre ba pesa nga ndako te. Mama wana pia ndako. Mama Olive lemi apesa nga ndako. O le lota na zate bana nga ba olala. Ça va jeter. Tout ça va jeter na makambo mususu wana te. Esika kolala. Yo ngobi oyebi osoyeba souci ya muto azange esika kolala. So komika 19h na 20h. Mutako mo luki esika kolala. Siko yo ngana zo luka ngote. Aumela. Comprendre ce qu'on a souvent. Alors, les petits n'abîmes pas qu'on pensa qu'on maintenir c'était alors dans l'inga on mettait la biso expérience sur yo tango banda qui carrière au tango bandi ou comment on les canate là on a quoi ah tout le monde a que alors comment sixi on maintenant on ndenge nini kasi yango na teti yango na ko kusakala ko 40 au bandi on célibataire après tu as eu l'idée de se marier tandis qu'il y a des petits belés ba on bandimika na vie qui célibat donc pas lingi moi so ya ya ndeni ba lo bo violeté siko yo succès on maintenant on est mais kasi ko zala na ko maintenir na succès ko zala na mwasi oyo mutu na yezo sala à l'époque on a mwasi te lenga na bani na bo mwana to na makama basi te est-ce que tu comprends on a pembo kezaki makama ba maladie te est-ce que tu comprends ngape na sina bota mona na ngali boso na bota ke da ki succès wana le na botie mamoko molimo esongi ngabite na kena lo yingi te zaka omoni succès ridi succès za lokolo ebali OK omoni mayo ezole kalelo na fleuve lelo ele kalelo te webi mbula neleki tamse le kana ba 1924 yango lelo ezongeli biso le kai lelo yango ezole kabiso ekomi na kitsuka eke ko bandela lisusu ekoya kozonga mukolo ya kozongela koto mukolo ngo lelo to fana yo ekuta biso te kufa succès za lokwa mai soko yebo batela ngote surtout soko zaki na succès okendeki dikolo soko silo zongi na se pozonga l'amour passé on m'a souffrir ko motema mabe orke tango ya kabongama zana mwasi no libela po ba on m'a dit so artiste il faut ozana mwasi oyo azo tosa yo mais azo bangote pas gérer yo tout ça les monsieur pas nanga parce qu'il n'est pas bateau souti basi makala balobite ka pia ba zoka pe bato ba ida ka biso kaka ba tete ndai so na boka tete ndai ngana on alia mbongo nete na lo belo na télévision ngana on alia mbongo nete mais na boa kaka ye parce que po na zo flatter yete na nenga ida ka baninga ba video lo to belawa aye des filles loin ça là nga bien comme ba ta nengwana est-ce que vous comprenez ngai ba rambo baati pomba baza wana bayude apesi ngate metango ayide kaka mpezo na kati ba maladi yango na boka ka bango Willy Mbusheni c'est moi mami na ngate mais jamais ba yebiso ke na kende kana ko beta bango matolo pianga jamais ngaka na mama wana te o sepeli na ngai o kabeli ngai et non ngana age na ngana ko telema kuna to ko kuta na bana kana ba beta matolo ngate moi je m'en fous nga beta matolo te
nga osepeli yo moko nga muta respect nazo respecter pe bango yango na bwaka bango ezate oke na sala ne osoko ndenge nini non nga na makambo wana te oso comprendre ba pesa na dia ka mbongo na bango te mais na bwaka bango kaka po ba ida ka bato bila ta pesi ngate apesi le lo acteur moko boy ping pong apesi okuna apesi fiston apesi c'est bon et pas nga déjà c'est bon zo aider biso tango apesa ki fiston tango to kuta na fiston na minate pa na minate na shaba o mona fiston so meninga denkoy na liete na le alonzamba zongisela yi c'est ça mutu faut ba kotamwa na mukiliriti oyeba ko pesa ba to respect ngaza artiste munene na yakate ko finga muninga te nga sufrana biso na mamangu wana omoni moto ya pasi ayeba ka pasi ya baninga songa na za nango na ninga muninga kufanzala na misu mangate na ko kate ya madame nanga yo wana vandi to benga ke ya maisa alba nanga papa ukate muta vanda uka nakoka ata na gangi nakoka te surtout na nango fona pia bato musu bakote nanga na pale aza pe na mosine na ndako mais yo yebiso bina lobike praise na ba petit wana loso mais rien pene loko tamo muketa mwa 2000 ka basomba tamo poisson yo ka aso senga 2000 mais ngaza na 15000 francs na poche pour ina kono melango koi te na 5000 rizo président nzamba zongisela o omona ka ngana fa ina nga place mona ebi nga te téléphone na ngeleli babe nga na mutu moko boy ka nani vie ngede oza wapi yo ni nga otala bato te na boka kaide mais na jamais amona nga na ko betete matolo te jamais yo ni nga otala bato to na zana ndoro po wana ye mo ma radio moko yaga na no rapide wana na ya bwa kabeli nga desa oyebi ko te utite po ba pambola ki yo muta pambola ezaka nzambe kaka sango te ezate balamu na yo zo salaka. Les lots aux pères de famille, aux stars. Alors, les lots nous avons la star OP, artiste comédien OP bazawana maintenant babalité. Est-ce que les lots que ça a été facile dans ton mariage? Non, pas facile, mais oui, bah qu'on maîtriser. Dans moi c'est mon cas. Aza blackité madame nangai mais bon la goyoka kati mais nous tout qu'on a la moine la kama on dit maté moi ça président voilà on dit maté il faut ndi maka ezala kanini ko soit moi sinon en considération donc moi c'est nangai alinga na âge na zuna na âge à 16 ans wana viol wana ngai violite yo za ki star nga star c'est quoi ya ki violite tellement za ki na ninga na ngaka ye ti ngake poto na tiki mais non tangi se kaka tanga na tinda mbongo ba chiki pe bayana bango ba fula ngenge na ba mbaina bango ba matuba na ba vegode na ba mama chacha ba na ofinga nga ndako na bino katana ndako na bino etengama na ba meje na ba ndako ma mbalo ko linga tanga maputa na ba masoko na TV na lo belo vérité ba ofinga nga yebisanga loko ni nango la kisio ke balingi ngate po ba finga ba pesinga de courage. Vous avez déterminé. Stratégie. C'est comme ton offre, on a été en bas, ça y est, on a ça. Je me sens là. C'est un modèle. C'est un modèle. Donc, on a grande scène, on a propre, on a qui parle, on a un des araillés. Ce qu'on a belli, baza, mango, tout mal. Tant qu'on a bien quand on bien, il passe au bel la tête. C'est comme on s'en va qui s'en garde. Donc, na mona makambo na ngape. On comprend le premier jour on a là. Tu nzamba linta fungolinga na kepoto na kosala inane 9 mois na mikina tamboli Europe mobimba so nazaki mobalo nazaki sérieuté lokwa nazaki déterminé ngo moko to loba na français no mulai nazaki déterminé donc nalobaki na osukisa na osala concurrence na bande kwa mwasi na ngate parce que baza ba bokilo na ngai ozoko pa ba belle sœur na nga na bika na lakisa bango ka kezaki lokuta te po na ibisaka na katelaka moko lisingala sœur na bezo sœur na bango mfulanga na bine bo finga na bine tani ngate na bala yi net ba boma ngate so na bika likamwa net ba boma ngate mais je pena tamona to ndako etengama siko madame nanga zongusaka ba ko posa bi te ndako ane etengama za ya papa bango yanga na ite mais je ouvela ce qui ça va toi siko la kebiki la umbeli na ye pa na ye lelo to sani yo yete oh nani yo riti yezayo c'est que ma poto la taizana ya mama yanga moko na somba keza pona musala na ngai ngitiboni ko ezaka pona musala na ngai omona kinenga aleka ki wana aleki wana omona ngana tili puta
Bébé. Mais voilà, président, nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Ah, mais nazo c'est kaka pona milongo lisa santini moi souci. Mais na perdre pe na oyangai. Oh na omona na omona plus photo seka na pesile kinanga Ramazani courage Johnny Fay. Courage bina bozala kande bozawana de Londres en Siluzolo botika te ba jana isinga bimwe loko zozanga to lela kaka et puis na merci na première dame pe maman Denise nenga sali moi geste wana sali geste wana merci maman izala kande ndingona kitoko mais na noki jana lobi moi musuzi zozanga ndambo ba misusu bozali ba scène biso tozana biso nango te boye boza nango bokomone lisusu te akota ke na ndako na bino asepelisaki bino maître pas grand yaya mbi merci d'Afrique donc nyonso moi moke wana bobakisa kaka bobengi ka numéro ya Ramazani obe ya Gianni Versace ba de Londres baza kuna ekosala bien ekosala ba kitoko bon ezalaka ningo wana donc avant dernière question ezaki idole nous a ranani idole nanga na nini na mondo ka comédie na théâtre modèle na yo modèle nangai modèle nanga maika nga moko marque déposé maambalio c'est que modèle nanga za maambalio asa kufa kiti kolo kombo mbalio sombozo ngwa mama camarade nangai oyo garde maman camarade no zaki en vie oui comme on est malio sombo comment nani malio sombo yo bano se plana ngo kasi yemta na obeta ba type makamanga sala kayete yango na lobi no idole nanga za yete pe à son âme. Donc, biso to kanza peut-être idole il fait idole nanga za te nga non ninga ka ba trio da soufa ici ka ba tumisa tona de trio après bango ezaki fie mangobo lokuli monzali na ndo ninga bango trio wana kaka ya ba misatu na ndo ninga bango à part wana idole nanga c'est maambalio yango ninga nazwa kombo na ye. Alors nous chutons déjà vers la fin de cette émission. Nous avons aussi retali à venir, il y a Nada à venir, il y a Tantini, dans à lire au Baba, Messina, Cristiano. Alors, aux autres, qui la bombe fleur, et puis vous allez regarder la caméra pour nous, un mot pour nous balai. Non, bango mbale baza bana nanga na ninga bango mingi bazo bundaka pona musala na biso ya pièce ya théâtre oui bazana ni rebelle ba bana mike basimbaka kisite kisinde za mabe ba komate oya sala ka PD za Nada Biffy sala ka PD te Biffy a mona mala comme PD pe na vie réelle quoi te PD à théâtre ezaka Nada Biffy sala ka ndanga ya azaka tantine okate tantine pe Nada oyoka te PD Nada ya zaka PD na théâtre te PD Nada ye PD Nada ye mo utalinga ngoni ngana ba ya Freddy Nina wana ya Freddy Nina ngona nga c'est comme quand ça va bien pour na sala marque PD Nanda ye Biffy sala ka PD te ya sala ka tantine lindo mona ya mbadio mopanzi alors un mot pour aider un mot pour ani 3 mots 3 mots un mot. Mais voilà, c'était l'ambayo. Bon, ça va, merci. Freddy. Un mot pour nos fanatiques, na biso troupe la mama Isaac Kaka toujours. To nga to préparer après ba makambo ya confinement oyo. Malade za mboka ya. Photo to sa bakonza mboka bazoloba tomi batela. Tomi batela mokonza mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi alobaka beti mesa beti di kofi na mesa lobi tomi batela malade za mboka sikoyo à part wana confinement pe za na mboka nanu silide tozali kaka tozali wana na pesi mbote nyonso na bana poto nyonso tout vraiment nzambe apambola bino na yebi ke confinement dérangeaki poso ko ezalaki pina ndingo atende mettre pas na yebi lero yo pena ezala ko ningana mais quand même ça va merci masalanga José Mondango na leki na redi de ka bozalaki ko ani monsieur sala inga bien et puis Lili Wabelo rango de la princesse. Donc il n'a pas sur Bambote Sikozali et puis na bosanité de douce na Londres de douce Bolia na Londres et puis na bosanité Alphonsine Isemboyo na mikili na Panama na pesio na mbote wana mwana nga mwasi Alphonsine Isemboyo na pesio Bambote Sikozali et puis na bosanité Enoki Bolia et puis na famille Mobimba
napesi bino mbote dandi napesi yo mbote oncle bino nyonso tu bozala bien et puis nabosani te sere na ngai ya motema nani komona ekimi ngai bon na place ene napesaka château le Chantal Machozi mbote na London kitoko epuis napesi mbote na Riti na yo susu Riti Punga la jolibilité Riti Punga la Siti ya Mike Lokamba te ya pesinga la arte na autant comme on était donc mais azoyoka ngai pesinga la arte na autant comme on a été tenga boy na boss na ote yo nde bongo na boss ya ba tantini lindo yo pe na bongo na boss ya tantini lindo non mais oui mbote koloche ni mbote na yo merci Mike Lokamba très bien tantini lindo babu sa boss no ya malio yo Mike Lokamba, boss de boss, merci. Oh, petite sœur, non. Je suis en train comme c'est Michel Lengi. Donc, Mike Lokamba, on a donc le quoi, biso, va combo na biso, mon gars, la solo dit. Yo, Joka Mbeli dit. Mike, ba Joka dit. Émission Mokonde Yango. C'est la fin de cette émission. Une émission qui a été présentée par votre ambassadeur Riti Punga la jolibilité. Alors, président, vous savez, nous numéro à contact 0000243 ya Willy Mouché, Nico Damboka, et pourquoi pas Code Monde 81 31 693 00243 81 693 ozoya Freddy Mbalosombo nga na pesa ka moto numéro na ngate nga moko na pesa ka moto téléphone na nga mona yambaka na problème moto te na finga ka moto te na kota ka makamba batu te obenginga osola na ngai avec politesse naza yaya naza petit frère na bino naza grand frère na bino naza peleki na bino sola na ngai parce que naza déjà manger na lobi mabe on a mangé mukolo ele musongo kena ngoma ngale bele Ndoki. Kitoko. Nalingi bino mingi, nalingi bino mingi, nalingi bino mingi. Les abonnés, les non-abonnés d'Africa LNI, c'était Nayabino Riti Punga la jolibilité. Alors on est toujours là pour bosser, on est toujours là pour vous servir parce que pour vous servir avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse, parce qu'à chaque fois que nous entrons chez vous, nous ne frappons pas la porte, mais vous nous recevez toujours avec beaucoup de gaieté, avec beaucoup d'amour. Alors c'est la manière à la source que je trouve de vous remettre cet sincère. Alors merci à la grande équipe de cette émission. Je vous rappelle, c'était l'émission à nous deux, dont on reçoit une invitée, il parle de tout sauf de rien. Alors merci et paix à son âme, Maître Païvé Mangwaou, à sa femme, à ses enfants, à l'ensemble, donc à sa famille quoi. Alors portez-vous bien, bye bye.